Bonjour Nabino, Bandeko Balandia, Congo Millennium et surtout bienvenue dans l'émission L'invité, Lelo Penza Awa. Tozali en direct David Province à Kinshasa, Boyebi, bozo comprendre déjà par panneau. Oeza na Simanangai, Tozali Awa, na ba obsèque, Oezali organisé pour na rendre hommage na moko. Moto na nzambe ndenge tobengaka ye mama Olangi Wosho o mobali na ye kala mingi te auta ya kotika biso kasi ye pe penza soki eza shock nde akokaki te kasi ye pe alandi papa toloba nini nzambo apesaka soki a décidé que azwa biso tozaka abatu eloko esenge na biso toloba na nzambe merci parce qu'il a décidé que azwa mama Olangi bokolanda na mwa mokuse penza lolenge nini milulu eza koleka na awa tokolobisa pe na mwa mokuse bae oyo bazali ya kati ya ecclesia ya mama Olangi Wosho po baike bazo beza église te ezande fondation parce que leur maman akufaki asali déjà ba mikanda nyonso koloba te o ezali fondation donc atikeli mwana na ye o azalo kwa mokitani kasi tokozwa penza ba précision na yango makasi na bae oyo basambelaka na kati ya église awa ba penza baebi mainini elekanaka awa kasi juste après bozwa conclusion botika la scotché na émission na biso l'invité Tolanda Dia Congo Millennium wana ezali entrée il y a le haut sommet le gouverneur de la ville province de Kinshasa André Kimbuta ye wana pe aye penza pona ko signer livre d'or pona baeba son ekolakisaka te bayo penza batiaki litono na bango na maye ma lekanaka na bobsek ya feu mama Olangi oyo azali moko mokambi ya CFMC ye wana penza nde azali pe kokoma lolenge kaka emeseni ko salema et ben voilà bandeko balandi nde tobaki na bino te tokolakisa bino manson makoleka na awa c'est vrai deux fois tokoka penza kolakisa nyonso te mais moi moke bokolanda yango awa na Congo Millennium nzambe nde soki apesaki biso a décidé que azwa. Nous allons continuer à les accompagner, à les appuyer comme nous l'avons toujours fait. Nous ne sommes pas seuls. Mais Il n'y a pas de
moment, c'est un moment d'émotion. Nous ne pouvons rien faire. Rien ne peut arriver si Dieu ne permet pas. Dieu l'a permis. Pour ce que nous allons vivre. Les gens me connaissaient dans le nom de Maman Adèle. Amen. J'étais à côté de maman depuis que le ministère avait commencé. Ndé na ibisaki bino que vraiment torozamo ba témoignage par rapport au pays à maman Olangi mbote na yo mbote mama kombo na yo nakomona maman Sandra. Maman Sandra tomonyo penza olati pembe pembe lolenge penza mbela e pesa maki osambela kawa. Oui naza combattante na banda na JCC lelo na komi marié pour na nzambe wana dans le na JCC na komi si FMC. Bamisu bazolo bakono maman Olangi azali cause ya ba séparation ya ba mabale belé surtout ba na poto ba olela na kombo na ye na papa makasi. Ah ngala mona place mo te maman Olangi te ke boka bwana na ba famille na bino bo mama bala eloko molenga ndoko tele mama bala deuxième bureau akabula libala moko te akabula famille moko te. Alors balobi maman Olangi pe likambo combat spirituel oyo ebi otadam ya mutu bamisu pe ba voyager boyoka bwana ndeko na bino mobo asambelaka awa bosa na famille parce que mate akako o etadam ke ba ozopesa mbongo pa nani. Ah non mbolokuta mama. Ya mbolokuta. Elelo siko papa azate maman azate botikali na nani. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit azali nzamba ba parents ba kufi nzamba kufi te. Nzamba za na bomo. Siko nai muto okoma lokwa pasteur na bino. Muto nzambe akoloba. Ah eza gouvernement, eza politique te poto ba longola o ba remplacer oyo. Nzambe nenga ko conduire biso ndenge pe ko salema ndenge nzambe ko conduire ndenge pe salema. Merci beaucoup. Alors merci. Biso boyende ko bengi réclamation, to bele ko bengi coutume. To kata wana. Yo mama ba biso nyoso na ministère, nous sommes des sorcières, des sorciers. Ya wana mama pandi ba famille ba te belé. Non, mama pandi mutu mama olenga mona na rati. Mona mona na ba bitiki mama veve. Mona mona na mutu ga yeso ke kabana famille na yo. Soko zabisa le mabe et pousser babi o mate ya yoka ayo malamu to yoka ya mabe to sa nto bwaka. Soko zama ka mabe o pratiquer makambo zo ka mabe no sela. C'est ça. Merci beaucoup.
Voilà, bandeko balandi ya Congo Millennium, tokomi penza na suka ya émission na biso l'invité à mokolo ya lelo. Esengo penza ezalaki na ngambo na biso koyeba ke bozali ebele kolanda biso kasi kaka na kati ya émission ya lelo. Botika la scotché parce que torosa moi ba analyse prochainement na immense makambo maiki eza na moi ba makambo kwa mike otomoni a tosela ngo suka na analyse tokolobela ngo parce que devoir a mopandisa ngo ezali koloba mais mazali ko tambola to pe mais mazali ko tambola te yango nde ezali devoir na biso surtout que tozara plus kaka au milieu du village esika openza pona kopesa bino kaka maïmanso mazali koleka na kati ya République démocratique du Congo. Sinon merci na number 1 ya Congo Millennium. Merci beaucoup na bandeko nyonso ya église ya CFMC. Merci vraiment. Lolenge kani boyambi biso, lolenge pe botikeli biso penza hein, bolobite non, bapandisango toza na accès à kosa nyonso penza en place ope botie moi limite to respecta ki yango penza malamu mingi baike bapesi ba témoignage ya mama Olangi nani mama Olangi azalaki et merci beaucoup na bae banson bae bapesi ba témoignage tomoni pe ba autorité ya mboka na biso pe bazali pe awa kasi lolenge toza komona encore ekolongwa na 16h le temps pe pona biso to pesa bino déjà news ya mokolo ya lelo donc toza obligé ya kotika poto kende kobongisa olenge kani penza tokotiela bino bilili oyo na site na biso Congo Millennium. Kasi abonnez-vous massivement parce que toza penza na besoin de s'abonner et puis tant aux autres l'émission ça a peine habitude de partager et ça rabiso bien. Merci à number 1 à Congo Millennium, papa Riki Di Bendi, merci également à maman Jolie, maman Ngouli, yeba bien maman Jolie Di Bendi est pas présenté ba condoléances na famille éprouvée, na famille à maman Olangi. Ah to découvrir écoute que maman Olangi pas na lipasa nzoka. Lipasa na pas lobaki. To lobelango na analyse Tatiana Osala pour une première dans mambo église. Merci aussi à celui qu'on appelle De Gaulle Mavinga, le roi Motema, la reine Agnès, champion à Magouche au sang au Libanga du siècle, l'homme à Yoji Baobi Jidona Yoji et Sangani. Merci à Eric Loussandou le noble. Merci aussi à Gelor Congolo, Motomoro bien, Motomo Asolara bien, Papa Nayonis. De gros coucou à toi. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à Cécile Osango, Fifi Songo, pourquoi pas aussi à Mireille Osango. Merci à toi, Jires Mwanda Ponabilili. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Boza tellement ébélé. Naba famille nyonso boze ébélé. Bao nyonso pe bolo bangata c'est un tour ya Kinshasa. Merci non zelabino. Ceux qui nous ont bazongité, retrouvez-nous prochainement. Na invité Mususu Kasi Kaka. Na kati émission na biso l'invité. Bobo to bondeko eko bako ina mabota mabino kasi. Na biso sonde toza jamais toza dans jamais toleka nae moto na Nzambe joyeux anniversaire à toi Guigui Kabouya cité des Oliviers babi salon soin joyeux anniversaire oazo fêter mokone mbotama que du bonheur oh so sang le patron Dieu donné je vous aime beaucoup merci Jires allez au revoir.